Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Mbote na mokili mobimba na baye nyonso bazwili baku ya kolanda magazine KNB News na mkona lelo na ebike bozali ebele ya kolanda magazine KNB News na mkona lelo kaka ndenge bomesana ngai pe nazali na plaisir makasi ya ko présenter yango na mkona lelo kasi na tombeli bino bolandi malamu. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir passé sa mission naye kuna na Tchad, azonga ki mkola lobby mercredi, kasi asolo la ki na délégation ya Arabie Saoudite, ezala ki na résidence ya Mongalema. Bolanda badete na reportage oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé ki mission naye kuna na Tchad. Mokolo ya mercredi 19 juillet 2023 oyo basalaki mobange na point de presse yena homologue na ye Idriss Déby eskanini na maloba na ye tata mokonzi ekolo oyo azali facilitateur ya transition oyo ezali na Tchad kuna Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki boye azali conscient pe ayebi makambo nini oyo pays na ye ezali na yango na tina ya guerre oyo ezali imposé injustement epai ba voisin na ye ya Rwanda na nzela ya batu na ye ba rebelle ya M23 oyo azali kotinda kasi lokola azali na bolingo ya pays na ye pe ya Afrique mobimba na yango atikali kimia te aye ko répondre na appel oyo pona koluka kimia pe stabilité elekana korenye na kati na Afrique centrale mobimba yango ezalaki tina ya mission na ye kuna na Tchad kolongwa na ye na Tchad direction Kinshasa esika nini aye kokutana na banvoye ya Arabie Saoudite esika nini babetaki masolo kitoko kuna na Mongalema na résidence na ye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi bango bayaki mingi pona kobeta masolo na tina ya relation oyo ezali entre République démocratique du Congo na Royaume ya Arabie Saoudite bango na Kinshasa babetaki pe lisolo na tina ya investissement na bango oyo esengeli basala awa na kati ya RDC ezali bongo côté ya énergie agriculture tourisme pe côté ya ba minerais wana nde musala oyo baraba koya kosala awa na République démocratique du Congo pona kotombola toujours développement pe économie ya RDC lokola ezali souci ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tikabweba ete messe munene esalamaki na cathédrale ya Notre-Dame du Congo pour la mémoire ya Chéribin Okende. Bolanda badete na reportage ya Faso Kiromi. Messe monene esalemaki kuna na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala oyo ezalaki dirige to pe moto ya te ezalaki bongo cardinal Fridolin Ambongo na tina ya mémoire ya honorable Chéribin Okende oyo auta kokufa mikolo oyo ewiti koleka awa na ville ya Kinshasa kasi ya kokamwa pe pasi oyo esali population ko tala messe yango boye lokola elongo ezali kaka mingi ya batu ya opposition po batu ya majorité batikali komonana na bango te kotala Martin Fayulu Madidi Delice Sanga Francky Diongo pe yemoko président ya Ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapwe nde bazalaki na messe yango kasi bilongi oyo population eyebaki na Chéribin Okende oyo bazalaki ko travailler na ye batikali komonana te okanisa mot d'ordre moko epesamaki epai na bango ke batu ya majorité na matanga wana to pe na messe oyo bwika kokoma te po ezali mingi pona batu ya opposition kasi ya motuya oyo esengeli kokanga na message ya cardinal Fridolin Ambongo ye alobi ete pays moko te ekoki kotongama na kubomaka batu pays moko te ekoki kotongamaka na tina ya kosabote droit de l'homme kasi pays esengaka kimia nde etonga yango ba oyo nyonso tu bazali na hauteur ya liwa ya Chéribin Okende nzambe akotuna bango pe
justice ya mokili oyo ekotika bango kimia te. Mais esilaki kitoko po présence ya Janine Mabunda oyo azalaki pe président ya Assemblée nationale pe Richard Muyege Mangeze Mans batu ya famille politique na ya kala bazalaki wana pona ko honorer mémoire ya Chérubin Okende batu nyonso tu ya majorité bazalaki na bango te tout la musi ya zaza ezali koyebana te eloko nini bayeli te mot d'ordre kaka to pe ezalaki nini. Kinshasa oyo eleki partout dossier oyo tozali kotalela pe tozali kojimele toujours ndenge nini kosuka po awa na église kute komi de camp e bongo mokolo ekobima eske Général Ekenge Oyo Azali porte-parole ya FRDC a dénoncé complot ya Rwanda ndenge bazolinga batinda basoda pour ba renforcer ba rebelle na partie est ya RDC. Bolanda badete na reportage oyo. Conflit oyo ya République démocratique du Congo na Rwanda ezali kokoba komata se komata kolandisama na message oyo Général Ekenge Silvano asalaki na tina ya ba préparation oyo Rwanda azali na yango pona ko renforcer ba rebelle na ye awa na partie est ya République démocratique du Congo bango bazali ko préparer ndenge nini ba occuper ba territoire misusu ya partie est ya RDC kasi lokola Ekenge eluta ba force armée ya République démocratique du Congo nde batimbelaki bango pe Général Ekenge avandaki kimiate abetaki CTP alobelaki yango na miso ya population nyonso tu pona bayeba tina oyo Rwanda azali ko préparer pona kobebisa partie est ya République démocratique du Congo. Kote na bango pe kuna na Rwanda ba avandaki kimiate ba ekobimisa communiquer koloba ete ba force armée ya République démocratique du Congo ba bimisi communiqué moko eleka na yango uta le 18 juillet kasi ezalaki publié te bango ba commenter sur yango kasi na bosenga ya FRDC lokola bazali koluka soki pe guerre soki pe nini bakozwa yango po lokola ezali maloba ya ba force armée ya République démocratique du Congo. Tikabwe ba été remise reprise et salamaki na commissariat ya ville Kinshasa. Général Kasongo na remplaçant na ye Général Blaise. Bolanda ba dété na reportage ya Faso Kirombi. Notification ya ba nouveau nominé ou ya ville ya Kinshasa et salema kibongo mokolo uti koleka epai ya vice premier ministre ya intérieur sécurité et affaires coutumières maître Peter Kazadi nde a procédaki na ba notification yango kasi mokolo ya mercredi 19 juillet 2023 nde mise reprise et salema ki officiellement entre général Silvano Kasongo azali commandant sortant pe général Blaise Kilibalimba oyo a remplacé ye ko bandalelo esengeli koyeba ete ville ya Kinshasa ezali bongo na commandant ya sika oyo azali ko résoudre problème ya insécurité o kuluna o kaba tope ba mobondo awa ezali lisusu te ko banda mokolo ya mercredi nde général Blaise Kilibalimba azwaki bokonzi ye moko alobaki boye na makambo touti kozwa instruction ya mokonzi na biso ministre intérieur na ba instruction auti kopesa na bazi ete makambo wana toko bunda pe kokitisa yango parce que na mokili nyonso police asisaka te akitisaka toko travailler maso po makambo wana ekita osito batie wana nyonso ekozala programmé na oyo babengi planification. C'est-à-dire improvisation moko ekozala te cas par cas ekozala traité au bon moment. Et dans les 3 mois na sans ami satwana oyo bamosusu babengaka 100 jours je crois que résultat moke ya ndunda balonaki ekomona. Bopesa ye kaka tan moke ndenge asengi bokoyoka lisolo ya bakinaper ekozala lisusu te lisolo ya bomobondo awa na ville ya Kinshasa ekobetama lisusu te pe bakuluna na chaque quartier nyonso bakozala te. Bonne chance na yo Général Blaise Kilibalimba.
Beltesco azali ko continuer ko servir population na ina ba produit na ya kitoko. Aeli bino Quaker Africa Joyce. Bolanda. Papa mama nelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population Beltesco ayeli bino Quaker oyo Africa Joyce ezali pon na santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba Quaker oyo Africa Joyce et surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu Quaker oyo Africa Joyce ezali po pesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela bela te onelanga malili ebelisaka kaka malili pesaka fièvre kasi ezalaka nde bilesa oyo bolesaka bana bino botala Quaker oyo Africa Joyce Beltesco apesi bino po ye azalaka na souci ya population na ye bazala na santé malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana ko mela potopoto na tango elanga, yom to mesana ko teka potopoto na bawunze na bakwe na tango elanga, potopoto ko teka yango yo poto na vitamine belé, Africa Chose flocon d'avoine. Africa Chose flocon d'avoine ezali céréales. Ningi maman abenga yango communément Quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na ba potopoto mususu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki yo mosombi yo chayer, en tout cas aux ala décider biso Beltesco to ka pa ina bino ko tali sabino ke basaka mbongo pona ko gagner pona ko lamba potopoto kitoko et senglo sala ka potopoto oyo abengi Africa Chose ya Beltesco ezali original ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi papa mama yaya tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka Quaker Africa Joyce oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Joyce te Quaker oyo esengeli komela ezali Africa Joyce ya Beltesco yebela deja mpona santé malili eleki makasi mwana mama kimambangu sombaka deja mpona libota na yo palia kitoko. Kinshasa bosoto surtout mingi na sima marché de la liberté na station salite wapi Bolanda. Tozali awa na marché de la liberté kasi kotala marché oyo ezali grand marché oyo esungaka population ya changu pona basalaka bashana bango malamu kasi komona ndenge nini marché de la liberté oyo ekoma salite wapi surtout mingi na sima ya station ya marché de la liberté ekoma bosoto ebeba na yango makasi folu ya munene esalama na ndenge kosakana te kasi bateki na bamonta bazamaki maloba te balobaki boye précisément toza na sima liberté na couloir nzuzi wa mbombo na sima station ya marché de la liberté côté propriété ya salité ya foule oyo presque bato mingi bazoka kose plaindre tout par rapport ya odeur na mauvais place ndenge bato bazovanda environnement malamu eza pena salité solo en tout cas bato bazokoka pena te tant soutenir vivre par rapport ya environnement ya mauvaise odeur toki kingo pe tozalaka vraiment en tout cas bakipe pe kote po bato tu bazala kimia kozala teke balobela kingo pe tolibanda obe tout ça mais kingo pe topeki nofe kota pe partout place bakongolais bazali po biso tout toi bakongolais do ba oyo place bopeto ya propriété ya kingo pe tozalaka bakongolais biso pe toza pe bakongolais oyo pe kingo pe tokezosenga c'est ça c'est tolembi mpona state biso bakonzi te bazoza mbongo fele biso tosufrir mesemo ya leka atolakisa ye bosote oyo alobi elongo te ti lelo réponse eza te oyo baya kolongola mutuka bene ekangama na espace ti lelo ekita te toloba nini ata tolobi yango bazoli bazosepela bakota po baliaka mbongo fele bakota po basunga peuple te bakota balia mbongo yango fele bakontinue kolia te mokonzi bakotelema bakosoka kokeli biso bamoto tosuki kotokomi na 21 kobotola batande moya kala bakosa biso basala mosala oyo badeputani baya bakosa biso bale balaba bakosa
biso bela nzela mpona mpula awa tonyokaka enfant ntanga biso toluka mpo bisiko basala biso bela nzela eza batia biso mpe mpona bakulu bazala mpe so babotola enfant tokoloba boye na gouverneur de la ville Gentili Ngobila Mbaka kini bopeto oyo olobaki tozali komona yango te esengeli koya kobongisa marché de la liberté oyo Kinshasa eleki partout oui. Population ya commune ya Nsele na veni Kwangu bakaniseki lokola bazosalela courant ya crédit et ko résoudre ba problème na bango nzokande fwen na fwen likambo oyo etali courant na commune ya Nsele na balabala Kwangu ezopesa pasi pe mawa kotala ndenge nini awa basalelaka kaka courant ya crédit awa courant ya normal bosana awa soki osombi carte te courant pe okozwa te ndeti mama oyo azolela kobanda ye asomba carte te lelo courant ya crédit eyaka na yango te yango wana epesi pasi pe mawa kotala ndenge nini bazali na Kinshasa kasi bazosalela courant ya crédit lokola bazali na Kinshasa te yango wana bazalaki maloba te balobaki boye kama courant vraiment ta courant eyaki ezalaki na bien mais pour le moment net mikolo vraiment courant yaka souté mais to somba carte to salela ngote au moins ka ekoya eyaka mingi ba 0h 5h 6h ba kati na bango toute la journée to za na ngote donc au resela de 0h à 5h ala moins ba crédit peso chité donc to travailler ka na perte biloko yebe bana ba congélateur donc to comprendre te ce que ezani nyango na courant donc ba konzi ba télévision na likambo courant vraiment ah to na baba la courant positionnement na Nsele courant o liboso pe bandaki bandai nango bien mais mikolo nyonso courant ABC biso to somba crédit mais crédit yango to somba to sala yango lisute koya peut-être 22h 23h et que nango 4h donc to bima ba perdant to comprendre te courant ya biso mongo ya biso mo cha crédit mais bo beta nango e keneka bon to comprendre te Congo to ke nango tswa to somba bon to somba crédit mais vous avez crédit à 30 000 francs. Mais crédit à 30 000 francs. Donc, pour bosser la coûte. Pour 23h, 0h et 4h, ce que vous bossez la courage. Bosser la logoté, donc carboy. Congo, auto comprendre de tout ça. Je dois peuple, mais nous avons camarades, nous comprenons que tu as bazanga mawatoni. Batala ta cannabis, toi, c'est le côté on a une sécurité à Makas, courate, bakuluna baranzela pa pam. Kwa mfita ntandi yaka sika zaka boyete bana ko ya to bana journée mbimbezo ma mikolo ko ikuma na okaka donc na mo boto en courant na 0h et 5h ki to so activité chaque jour to ici to tu mets crédit to tie mais que c'est ka boy to c'est yangu de sengi kuté ba ba so courant ka ke bonga to c'est ya so pendine tokoloba boye na bakonzi ya SNEL babito ya komini ya Nsele na balabala Kwangu bazosalela courant ya crédit lokola baza na Kinshasa te kasi bazali na Kinshasa makambo ya boye ezali kitoko te ezali mabe makasi Kinshasa eleki partout oui. Ekomi tango ngana bino to sekaka biso ana kaini be nolobaka toujours tozalaka na kanda te biso ko seka be ko seka kasi totuna noni ko tuna nini oyo babongiseli biso na mkolo ya lelo lokola TikTok ya mkona lelo pona to seka mwa moke nalobia bana baso bazaka infidèle na bolingo nga kondana bango na hotel il faut na yoka payer elone tinda comme infidèle bongo biso mibali pe to ama be omona mwasa comme sala mobali boy mwasa comme infidèle na relation luka oyeba ta musu mobali pa banda ma be vous pensez que basi tout bazaka infidèle bango mo basala ngo na volonté na bango non eza mibali musu ba poussaka basi na mabe comportement na ye mwasa comme mutu likolo oui papa mwasa kitoko na ero biso mibali to linga basa boy siko apesi otana ye après toi attention azo vendre la yo ngo mona zoba maman continue l'infidélité moi je t'encourage aussi longtemps biso mibali to za ba responsable te bosa biso ra bongo
ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango tokomi na suka ya magazine KNB News na mokona lelo nayebi ke bozalaki ebele ya kolanda magazine KNB News na mokona lelo ngai mpe nazalaki na esengo makasi wapi ya kopresente yango na mokona lelo bozala toujours branché kaka ndenge bomesana kolanda yango toujours ngai na bino tomonani mikolo oyo ezali koya Kinshasa eleki partout. Oui. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino